Rosa etalinani bakalinga misuni baita tobato kisoyanga nini bobolingo nange koma sujet dissertation toute la nation Rosabelle va promotion nini centre nini boloba na yeba Fimo bebia zwina mokongo na etalise nkolo na yeberge tozolia biso tuna table moto na moto atalo ya yesani moto ya nzala kabake jamais bilenga moto ya si atondi toza pe na régime alimentaire moko te po tokabola moko naza nango yango nini na ngambo tika ngai na bolingo bakabaka te plateforme nini ozolukelanga tosala arrangement politique nandimi kasi arrangement bolingo nakondima jamais on dira massi ce n'est pas volingo vraiment la suite on a défié le quoi moto. Salut. Merci beaucoup de vous abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Bande konanga to wuchi komona e yindi ekiti entre Mama Lia na actrice na biso chanteuse na biso ya monene ya mboka honorable Cindy Leker moto epeli bande konanga Cindy Leker alobaka na yete yaka ko répondre ndi na banzembo suite ya nini bandeko Cindy Leker avant concert na bango s'occuper na Togo je sais pas l'endroit avant concert banda apesaki Kofi honorable na biso ambassadeur na biso ya mboka légende na biso ya mboka Kofi papa Kofi Antoine apesaki Cindy Leker bijou avant concert et banda vraiment vidéo wana esali moi polémique koyoka komona ke batu balobi que eza ba manque ya respect Kofi azo respecter Mama Lia te ata kutu bazala na bango mwasi na mobali faut bomba ka intimité pourquoi Kofi aza ko humilier Mama Lia na miso ya bato ya komona ti ko embrasser Cindy ti ko kende ko embrasser Cindy en public waneza ba manque ya respect au moment où Kofi na Cindy bazana en relation amoureuse au moment où Kofi na Cindy ba divorcate donc côté wana pe moi mukie so toke na ngona ki humanisme Kofi faut pe ko respectaka mama ya bana yo Alia so toke na ngona ndinga ki bomoto eza vraiment propreté parce que Cindy ayaka kokoma mwasi ya kofite Cindy ayaka nde kozala travailleuse kozala travailleuse na ndaku na société ya Kofi oeza quartier latin bande obolimbisanga parce que nga nazalaka trop musique profane te nazalaka trop bango te mais eza sujet sur les toits biso na kati ya Miss Elongation comme tout ça la part des choses yango tozo porter moi conseil na sujet oyo bande konanga comment que Kofi aza marié na Mama Alia Cindy ayaki libala te et pas Kofi Cindy ayaka libala te pas Kofi bande ko Cindy ayaka nde musala Cindy ayaka étant que actrice, musicien, ayaka étant que chanteuse, mais ayaka kokoma mwasi ya Kofi te, mais ka ndenge ba musicien na biso ba memela makam na na ndenge na bango nde bakoma pe kobima mwasi na mobali il paraît Kofi abala Cindy pe ka ndenge zalaka il paraît pe babota déjà mwana mobali mwana pe akomi kokola mais pona signe ya respect étant que Mama Lia azape wana comment on appelle Didi Stone Den Piro misusu wana koli pe okomi pe déjà na jeune fille jeune garçon il faut moi respect pour et ça la bien donc bisous ya Kofi sur scène en pleine scène et c'est pas ça qui Mama Lia te Mama Lia très fâché na buzoba ya Kofi azo sala sur c'est influenceuse na biso Didi Stone c'est décidé ya ko quitter réseaux sociaux vie ya ba comportement ya papa na bango Kofi aza ko se respecter te na communauté to utaki pe komona autaki ko simba vidéo autaki ko simba derrière ya dans Kofi na en pleine répétition autaki ko simba derrière ya danseuse na ye bandeko
komona pe video wana eza vraiment dignité na niveau ya Kofi, na niveau ya respect bat bapesaka ye, na niveau ya ki légende na ye o bat bapesaka ye, eza vraiment respecté. Video wana eza penza asimbaki, eza erreur te. Eo azaki koleka liboko etutaki eza penza mutu na conscience na ye na ame corps esprit na ye azo ya penza amoni mwana mwasi azo leka afini fien kutu. Donc azaki conscient na makamazo sala. Mais to salaka makambo ka po na bezité to po ka ba mona ke Kofi osimbaki derrière cimenterie ya danseuse moko boye, mais to talaka pe éducation ya bana. Na yango wana bandeko na ngai influenceuse na biso, mannequin na biso Didi Stone asiliki makasi a se décider à quitter réseaux sociaux via ba comportement ya papa na ye aza ko se respecter te na kati ya communauté. Nengo na bandeko na ngai Cindy Leker pe na part na ye avandi te alobi no nga pe naza mwasi atakutu yo mama Lia yonde mwasi atakutu mama Lia yoza mwasi liboso atakutu yonde babala atakutu yonde nga pe naza mwasi nga pe babala nga pe babotisanga pourquoi na bomba ki intimité na ngai na papa Kofi na chéri na biso Kofi yango wana Cindy Leker ayi ko répondre mama Lia oyezo kana lopanga ba voisin etali nani makalinga misuni ba itato baka useto yanga nini yango nini botikanga wanga platform ya Cindy oyezo leka lopanga ba voisin etali nani makalinga misuni ba itato bato kisoyanga nini Bobolingo nange comme sujet dissertation toute la nation. Vous avez les 20 promotions nini centre nini boloba na yeba. Puis moi bien zina mokongo na etali senkolo na yeberger. Tozoli biso tuna table moto la moto atalo ya yesani. Moto ya nzala kabake jamais bilei na moto ya si atondi. Tozapena régime alimentaire mon côté poto kabola moko na zanongo. yango nina botika ngai nabalinga basongaka te molinganga nasala oh réponse ye Alia ozuya yo ezoleka na loponga bavoisa etali nani bakalinga misuni baitato batauso yanga nini Bolingo nange comme sujet dissertation à toute la nation. Nini sans nini boloba na yeba. Fimoyo comme taize na berger. Alia ozui réponse. Ah, bozolia bino nyonso na table Kofi. Ntomtata la sani na yeo. Et puis c'est tout. Yango nini botika ngai bakabaka te plateforme nini bozolukanga na kala hey oh là là quelle réponse. Donc mama Lia ndima na yo kaka ndima na yo kibombanda Cindy aza na jeune fille azomema bolingo na ye na ndenga ki jeune fille yo po sokomi na yo antiquité époque contemporain temps moderne donc Cindy azosa bolingo na ye ya 21e siècle voilà donc aline ko bomba te voilà oh bah manque à respect Cindy Leker yo bon maman Lia un peu de respect quand même aza maman kulutu oh tozapena régime alimentaire mon côté poto kabola moko na zanongo yanga nini nanga botika ngai tozo basomba tete nanga tozala majama politique na dimi tozala na kama on dirait raciste n'est pas volé ezoleka na lopanga bavoisa etali nani bakalinga misuni baitato bakauso yanga nini
po bolingo nange koma sujet dissertation toute la nation tozabela nini centre nini boloba na yo ta bobadiozina moko metaise kolo na ye berger tozalia misosomianasananga lotatala ya yesani alia yo so tondi tikela pe esindi alia yanyininangabo tikangai kabakate plateforme nini bozolukalanga nasala engagement politique na jamais. Ce n'est pas volé. Voilà bandeko ezali réponse ya maman biso Cindy le cœur alobi bazolia bango nyonso na table mutu na muta kipe oya yesani bazolia nani na table Kofi alors maman lia kipe sani na yo tikal Cindy tranquille yepe a savourer lova na ye. Voilà bandeko tokom na suka bisous bye, on se revoit à la prochaine vidéo makambo hey tota la binoka na musika ndeti ndaka bavaze zo zika bye bye